ntango bato baofinga bato wana soko leta na biso azala wapi so obengi leta aloba noki biso na YouTube kuna boza na sensi tano leta so sensi rezate so bokena ofunda bato na mboka na biso poani po sensi rezate na bato basambisa bato na parquet na okamo po sensi rezate so bato bakena ofunda biso na parquet akini ndeni na tinga so senga plainte na parquet na biso ya kini na 5e rue ya bakena oyana ngati na oyate. Donc ici je comprends bien ce que vous finir na ye pour na user normal. Oh, mais mutu a fait so yebsanga bandanga na banda YouTube de mona ba convoquer na société. Quel pena sala ngosiko pour atteler l'émission. Kaso asali, kasi pas ozope oi. Bonga na obanga Kenny pia. Ah. Ya nga bunda na ba Karine Mokonzi, la baronne, mutaleki bango tout na succès na internet. Mabanganga. Bon Kenny pena na obanga. Kenny pena le rota le pour na ko finir ka bo pas le wasili. Voilà moi c'est mon fils. Tant que utambanda ngam na yamba na patcho refi to pese studio kota ba patcho kuna na kota ba suka kuna ba nini. Boyambana. To yambiso ya ba kentan utamboka. Za maître ya fali pupa bitumba mama bitumba na musique ya raté. Ozo ba nyama ko ka fingaka parce que bango pe ba finga ko fi. To mona nga batu belé lelo to mona batu ya fali pupa ba finga ko follow mide tandis que ba bosana ke muta fula lelo fali pupa si bango lelo bazwa ba vie si lelo fali pupa mema orchestre d'accompagnement aux États-Unis grâce ya Koffi Olomide ba bi photos à la reconnaissant tu vois nga c'est plein na art sur NTB 50 sala qui donc les frontières tout le monde qui voyage na pas voyager ba nga ba voyager te pour bakanga ki B50 bakanga ki Nyamakoro bakanga ki nani Gino Lia qui peut aider Gino Lia qui peut faire la bêta marché bon tu donc comme une polémique mo on a mona qui comment bino ba responsable bon no bunda na ba lieu public donc net nga out bilo bon so na net OPJ wana o asambise bango ba nga ba voyager te ezate na loba pona na loba mabe na okize parce que sali mabe ko soka bet po lelo net ndenga simbenya makona nzoto ayem ta fuli nyamako oyini nyamako na minute combien de journalistes ba luka po ba yamba azo en play. Parce que Simba Moutouna Nzoto déjà ça a déjà une fraction. Donc atika biloko wana babeta musique. Simba ke po penya makor nani maître Singanda déclara ka finga ka fali pour pas. Bongo siko Kenny pia natanga finga ka siko faire rigola chaque jour ba sala ke ba analyse ba finga faire rigola. Est-ce que ba to faire tinda ka mettre bilanga makofa beta bango. To sali bilan nga za presse nga ko sa te. Car c'est la ta sali 24 voyages fali pour pas sali 16 voyages y Afrique. À part to lobino libanda ou to lobaka en Afrique. Quartier la tabeti 24 banda janvier tu te comme le na décembre beti 24 so ba 24 te ba 25 voyages parce que yebisa orchestre bon yo boya ngondeni si le Koffi orchestre le plus oyemba ba disque beleza quartier la te wenge musique ça na succès mais bana wenge ba mo ba bi quartier la te ça grand orchestre tout ça ba jeté quartier la te ko follow mi da sala chacho o le bato bazwa rythme bazwa ba style parce que yo boudé ndeni tout ça la ba bilo na ba loyenge te. Vous avez un moine à la moine, papa à la papa. Abonnez-vous massivement sur Congo Winner TV. Bienvenue sur votre émission Tolobela présentée par moi, votre M de serviteur Miliki de la presse congolaise, autorité morale de tous les chroniqueurs de plus de 143, descendants valables des Zakare Bababa. Merci à la diaspora, nous sommes des Bozuli, Bakou, Yoko, Sabiso, Nabanda, Kunabino, sans permission, le Kola Moyibi. À travers votre émission Tolobela Nanzela, site au Congo Winner TV, abonnez-vous massivement sur Congo Winner TV, vous ne serez pas d'ici. Ici, c'est l'information, pas de polémiques. Yom Bozuli, Bakou, Kota, Labiso, Mokola Lelo, Abiso, Topesaka, information, SRC. Si vous avez posé polémique, tala voisin de bazana polémique, biso tozana kaka pour na information. Très cher abonné à votre fond la page émission Mokola Lelo, tika to pesa mbote na bande on so bazo soutenir biso de loin ou de près pour na le poto balobaka était ingratitude condamnable donc ingratitude condamnable to pesa mbote ming na sponsor officiel Papa Simo Stone Vwemba depuis Manchester donc balobi kuna na mboka Angleterre on a monipe grande sœur chérie grande sœur moto donc Gisèle Mwamba depuis London to pesimbo temingi na Sarah Kabunji to pesimbo temingi na Ninel Okemba depuis Congo Brazzaville donc to pesimbo temingi na Fabrice Kabundi to pesimbo temingi na Junior Malayesa to pesimbo temingi na Prudence sa super prêtre to pesimbo international Janice Essengo Melis mon préféré Montréal soki doza munoko moko kotinanga déjà invité na ngai to solola na ye double roller ça que je dis bonjour. Ouais, bonjour, mon Panzi Sango, babi, deux fois, merci beaucoup d'avoir abonné tout le monde, winner, oui, chaîne au santé, Jésus Nzambe Bataka chaque dimanche. Merci beaucoup d'avoir fan tout balinga double Rolex, le journaliste et patron
muta makambo babi papa Motorola parce que tant Motorola bimara bato ba comprendre. Merci beaucoup bato ba soutenir nga fona longola non chapeau ba fan nga pena lenga longola chapeau pour na respect. Merci beaucoup na bato tu ba olanda nga na pesi mbote pas ser nga Nina Lokemba babi Priska Okemba ba na train spécial Okemba Dominique Babi la prêtresse Mama Solution soko moni Nina Lokemba mbala mokotaka ma solution Nzambe apambola ndenge zo soutenir. Merci beaucoup na Papi Boyeli Babi na kata Luanda na boss patron Papi Boyeli na Luanda wana banini Babi blague tse soko ngomona ambassadeur ya Angola na kata kin soko kutena Papi Boyeli te okuta na ete puis na moni susu maître Choucha Mabele Mikilise Schengen wana cousin nga pe na kata Luanda wana te fona suksa bango papa s'il vous plaît batone ba osalanga et puis na moni Edo Mbaki patron Malili Angola patron Edo Mbaki mutaleki azate puis boss Isa na kata Luanda wana na Angola puis winner kitona balobi Nzambe a visa et puis maman Bafi Akonga sans oublier Patrick Manzanza futur député il y a 2023 na kati ya bibo wana quand prête Patrick Manzanza Nzambe apambola yo. Merci Patrick Manzanza Nzambe apambola yo ainsi de double Rolex. Alors double Rolex bandeko bazoto alors monsieur Bayebi monsieur Bayebioté qui est double Rolex? Ouais, double Rolex aza journaliste donc aza chroniqueur donc tout ça la ka musalo bato bayebi na o bayebité double Rolex aza mopandi sango et puis tout ça la ba analyse pour nous expliquer makambo tout ezoleka na mboka na biso surtout culture na biso ezokende mabe et tant que toza wana toza ko édifier bato tout ba otala biso zaneti mama chacha babi Hitler de Fali pour pas 0049 na Allemagne wana mère nanga vuma pesa nga ba conseil abi double Rolex na sepela na ba émission parce que bo édifier abiso et ça na ba biso mona tam susu moi na mbal ba yoka na raté mais tale émission double Rolex mbamo liba les zongi donc tout ça pour na pesa ka ba éducation vraiment. Merci double Rolex de ça là pour le pesa ka ba éducation mais boulot ça va quand même. Ouais boulot qui toko batu ba mona ba double Rolex banda mike double Rolex banda muke donc adida Lumumba serona le kanga na munene. Mais ce que tu vas comprendre que makambo tant on vivre ba Sarah Kabundi bazawana maman Sarah Kabundi la prêtresse moi ça mwindu do babi mwindu ngolo bazana ba soutenir ba Nina Lokemba ba soutenir faut maman qui bien parce que moi ni musala na lobango il y a viva et devient c'est le décès d'être tracé chacun de nous tant que tu ça musala o so progresser il faut vendre sa famille mais il faut makambo ya rapport to ça ba boulot il y a tout na ba prêtre ozongo bon ko kuta ba to ba patron Dombaki Malili Yangola ozongo bon faut ma papi biele donc faut ma mukeza kitoko ozongo bon donc jéza bien parce que nzamba zo pambola. Merci jéza bien nzamba zo pambola. Alors double Rolex to kotaka na terrain to solo la poteau sur la pembe to ça analyse mon frère pembe la pembe tout le monde a qui quartier latino quartier latin où il y a pas trop Quadra Kouraman que j'ai sali à passer ko Felomide na un victime il a fait il a Fali Poupa na aéroport de Njili au pesi mbwambwa boyi na aéroport de Njili tout le monde a qui arti oyo kulutu na biso be 50 ya salaki et pas Nyamakor a beta 1000 € la kufa donc bon teninga regarder de l'obara auto monagi Nyamakor a betami alors taki ba pandi sango est-ce que mambo musique ko mata ko bimasu ko matina niveau ko beta ka bato en plus sous wapi na millioni na aéroport de Njili yo teki mo pandi sango zo ki on koma. Ouais d'abord tout monde ba image to sale ba analyse parce que na winner peut photo lobela parce que ça na bato balanda biso do be 50 d'abord to condamna qui parce que comme on a ya za maître ya Fali Poupa bitumba mama bitumba na musique ya raté ozo ba Nyamakor afingaka parce que bango pe ba finga kofi to mona nga batu belé lelo to mona batu ya Fali Poupa ba finga ko Folomide tandis que ba bosana ke muta fula lelo Fali Poupa si bango lelo bazwa ba vie si lelo Fali Poupa mema orchestre d'accompagnement bakenda aux États-Unis ça grâce ya Koffi Olomide ba bi photos à la reconnaissant tu vois nga c'est plein na art sur un TB 50 sala qui donc eza frontière tout monde qui voyage na va voyager ba nga ba voyager te pour bakanga ki B50 bakanga ki Nyamakor bakanga ki nani Gino Lia qui peut aider Gino Lia qui peut faire la bêta marché bon donc comme une petite polémique mo on a mona qui comment bino ba responsable bon no bunda na ba lieu public donc net nga out bilo bon so na za net OPJ wana o asambise bango ba nga ba voyager te parce que so ba voyager ki te ba nga ba ke bango nyoso ba nga ba ke te nga comprendre te OPJ ngo tu ndenge so pe ba corrompa ki ye ke zela nanu ngam na lobati so pe ba corrompa ki ye na aéroport o mona so ke ba OPJ bongo ba net ba OPJ nzala po batu ba bundi na frontière donc ba za batu
bango fait ba kanga bango 4 wana ba kenda tati lobby na bandako na bango poete ya bango oh musique eza bitumba te to mona ba velwambo ba beta ba musique papa wembe kumani afula King Kester mais King Kester ando bunde papa wemba est papa wemba ando tina ba mettre ba beta King Kester eza musique eza Blaise Boula loba ngo grand prêtre Blaise Boula loba yembande betande binande donc musique to moni on peut quartier la te ba beti sko ba kuta na Guinée to moni verrambo ba beti concert mais to verrambo bandi to moni makambu verrambo sali donc elaksa nini elaksa de que B52 na yebisaki déjà na bimisela de Motorola parce que na bimisela de Motorola déjà na bimisela de B52 mutu eza auto B52 te na ba déjà police de la presse na créé qui ont déjà na ba tout donc tout le monde hors au bunda je vais appeler mon général Kabidi il faut kangae zana na bimsana Motorola na nupo ba ventile comme les gars na musique mon cher le Rolex zolo mona mo ba ventile mo les gars na musique donc na Motorola donc na sala na kasi Motorola bimara o benga colonel na Kabidi déjà B52 soit sali ba blague li suso mais ko bundo bien nyamako je vais appeler mon général Kabidi au Kangabango. Donc, ce que tombe au Kangabango, parce que nous avons un président, il y a des journalistes et tout Internet. Pour nous, on a un Internet, il y a un Internet. Au lobby? On a un Internet, il y a un Internet. Donc, il y a un monde qui est B52, et ça la mbalasuka, musique et ça bitumbate. Et ça peut être que nous avons une vidéo, une physique, c'est la match retour au Bundana Imika. Et puis, il y a une chaîne qui winner, il faut ça. Biso tu ba porter bouger TV to yo filmer yo sko ndozana ozo soutenir no kombango ezala te bango sko na soutenir te o mette na pesi conseil na KBC bango Motorola bimi mais tant que oko bunda lisusu général Kabidi o kangae mais sko yo obi ke lo osali oyo 50 zolinga boyete parce que ozo ko adresser na maître 50 d'abord na za mutu nanga 50 biso bantoto bandi cacher la terre tozana ba B52 tozana ba grand prêtre le roi ba Alain Nzambe au moins le loba tobele balo ba fali balo ba ni po ba bi ba fali te biso zana ba fali tongo oyi ba na tangelo ba kombo Alain Nzambe ba Patrick Ngubi ba vena biso nani ba nani vena nga nani ba ve Faustin Njate au moins ba banda ba tusimbo asitumbo noko asitumbo nani ebi asitumbo le loba to ba osa be mission ba ebi asitumbo grand prêtre asitumbo donc to yebi fali ninga banda toyebi ko follow mide to lia ba makaya ba mama mi na ba 565 toyebi histoire donc tant to na ba TV to lo ba histoire to donc B52 tant asali mabe photo ba asali mabe ezateke na lo ba pona na lo ba mabe na okize parce que asali mabe ko soka po lelo neti ndenga simbenya makona nzoto ayem ta fuli nya makona oyini makona minito combien de journalistes ba luka po ba yamba exemplaire parce que ko simba mutu na nzoto déjà ça a déjà infraction donc atika biloko wana babeta musique simba ke po penya makor nani maître 50 déclara gabeka finga ka fali pour pas bongo siko Kenny pia natanga finga ka siko faire rigola chaque jour ba sala ke ba analyse ba finga faire rigola est-ce que ba to faire tinda ka maître bilanga makofa beta bango Kenny abaki yatika ko finga faire rigola atanga papa finga faire rigola te muto se la faire rigola analyse obi ke faire rigola za misa me la radia mbaler nyos wana za ko finga te est-ce que faire rigola ndeba finga ngene basela ke ba analyse wana akokangisa pe Ken pia mais ça la ngo de pondi ezama ma musique ya ngane na bona TV mutu ma fingi double Rolex après na ko fingele la police on me dit que na makasité na roya pe na TV na répondre parce que TV ma TV suka na TV donc na sala ngo moto sali reproche pas massa na biso B52 if ezala mbala suka sala subilo wana ti pour ça la bien merci B52 ezala mbala suka ko sala suma mbala te ezidi double Rolex donc double Rolex mutundi azoloba atake mutu na yo donc le rosala ki arts wana ya sepela ki na ngote tsana sepo wana mutu na yo ndeko na yo le mamba musique esuka kana télé mamba musique aussi mana nzoto penza ce n'est pas du tout catholique alors tu évoluer na biso affaire concert à Guinée Koffi Olomide na Fally Ipupa Koffi Olomide Fally Ipupa fala banda Fally Ipupa bina Koffi Olomide non ye abanda naye Koffi Olomide bi banda ne tomoneka roga na président Ranson na ngamba Brazzaville ba aniwane leka fallait président roga banda habité Ranson yo banda no Ranson na bandi concert sil akena ina batu nyoso tomoni sou lelo oyo na Guinée Koffi Olomide bandi concert la bandi ka concert sil la beta ke Fally Ipupa mateba batu bazati. Bon, toloba ndeni Koffi Olomide déjà aza légende toloba ngo bien ngana za concert on a batindelenge pa massa nga ki senzo ratanga tindelenga vidéo ngo ya Guinée na posta ki ope na chaîne nga pote bouger TV ti lelo siko na komi da so na ba jour moko mais na komi da na ba
1700 vies. Donc, il y a déjà que Kofolo Mide est un grand prêtre. Papa, tout ça là-bas, j'étais. Ata fali ninga zawana, soko tournier mamba Kofolo Mide. Eh, papa, Kofolo Mide, songa mbeli, est un grand prêtre. Tout le monde Kofolo Mide continue spectacle. En tout cas, tout le monde plébé qui a Guinée ninga baganga qui. Donc, il y a que félicitations à Kofolo Mide conserve mais les cas qui bien. Tout le monde peut nanga mon une image à Kofi. Il y a un mouton un jour à commis slogan mobile. Papa Zara papa. Mwana Zara mwana. Bon, on est à ce qui s'est nzora mutaoloba. Mais on a ce qu'on analyse et que na mon musique en tout cas félicitations à Kofolo Mide tout le monde pena que pagaille en tout cas bouger Guinée. Papa mon quartier latin et ça OK c'est mon photo respectable. Quartier latin surtout beti na bilan OK c'est mon côté na kin et les quartier latin na voyager. Tout ça la bilan. Ok, c'est mon tenakin et ça et voyage à coller quartier latin. Tobé ta bilan 2022 bande ok c'est tu es à la JB, es à la Wera, es à la Nani. Ok c'est voyage à le quoi quartier latin exact. Dans la quartier latin bande 2022 tilelo. To comme en décembre va voyager 24 voyages en Afrique. Yebisan ok c'est ni voyage à bon. Yebisan ok c'est ni voyage à le quoi quartier latin. Gonde que fallait pour pendant papa, to sali bilan, ngaza presse, nga ko saate. Quartier latin sali 24 voyages, fallait pour passer 16 voyages en Afrique. À part to lobino libanda, ou to lobaka en Afrique. Quartier latin beti 24 banda janvier. Tu to comme le décembre beti 24 so 24 te 25 voyages. Parce que yebisan ok ça bon yo boya ngondeni. Si le lokofi ok c'est le plus oyemba ba disque beleza quartier latin. Wenge musique est un succès mais bana wenge ba omo ba bi quartier la tête un grand orchestre tout ça ba jeté quartier la tête Kofolo Mide ça la tchacho oh le batu bazo rythme bazo ba style so yo boudé ndeni tout ça la ba bilo na ba loyenge té bazo pa mwana otika la mwana papa otika la papa na minute Kofolo Mide ko comparer na ba falité fali azana mwana mamo Kofolo Mide sali fali tam su petit ko fotika o sala ngote photo respecter abatu ezate na lo ba pona Emilie fali to ça la analyse to lo ba clair. Il y a des gens qui comparent Fali pour parler na Wenge. Parce que Mamouba Wenge, bah ça la Fali non na ba faire na ba sali. On a un secondo zolo double Rolex, droit de réponse n'est pas pas Ken Pienne, Makizembe. Pour y aller. Ah to benye, Ken bon Zelanon. Ken Penazana. Ken Penazana ancien gardien Bilima na Mabouilo. Na yebi amot. Hein? Olobi Ken Penazana ancien gardien. Bon na bon équipe Mabouilo. Ancien gardien ayebi o soigner double Rolex. Papa moto. Nga te pas na ba megate. Nga so selinga droit de réponse na yepet yebisa ne basala ba émission ba ngana lekinga na maosale ne basala ba bilo na ba ventile basala na lekinga na osala émission na leki ba on osala émission na leki ba on a niveau d'étude na leki ba on a mamutu na leki ba on a ba relation o ma te ba émission basala za terre à terre yo parvenir ko lobake Kofolo Mide bakangi ete yo mo osali analyse yo mo ka muteo sa émission Kofolo Mide ninga za wana Kofolo Mide aza mission moko boye kutoteka. Au moins, tu as un sens. Kabino mo beaucoup mis sa Kofi, kabino mo papa. Na niveau où ya Kofolo Mide si présent na bango fali papa. Artika musique ba comparer na Kofolo Mide. Fali papa bano mema mise lelo. Kofolo Mide bano mema ba mise banambulani. Ba série déjà ba vena so ba tabulai. Kofolo Mide qui nda déjà poto na ba mise. Ba Suzuki Luzubu ba bimambulani. Mais vous reconnaître quand même Fali pour pas ça. Tu dois reconnaître Fali to boyete mais ce que bango ba mo ça comparaison bo comparer Fali pour pana Kofi. Au moins tu bato bo comparer Fali pour pana Kofi donc vous ma boma, vous ba salade. Vous êtes pas normal. Vous êtes les entrébis ouais. Vous êtes le coach poilé. Ambazia Lobaki élève pas les gars. Ambazi bourgeois. Azanani. Azamisa F. Netinga soko na yebi na ngate kombo tangi. Ah, double rôle. Ma banana botama ngana quartier na orchestre Fali na yebi Fali ye moko et puis na yebi na Kabuya. Ikampi kwelele lobi pe mokolo tokozwa kaka. Kwelele yebe ani matonga na yebi et puis na yeba suna nani. Nanani soso. Na boloke loketo batunga na yebi bangwana. Boloke loketo muto otanga kombo na yebi etsa. Franchement, na bien été. Comment on lobby? Ambazi Bourge. Eh, na bien été. Très cher abonné. Ça déjà. Netinga na bien na été. Adi ya lumumbo ebi mutotanga. Yo comment ni? Ah, comment ni? Ah, papa bino ba le mo bo sanga na mama musique. Eh. Bacha ba shoko ba bien ndongo yo tangela ba kombo na utanga. Shoko. Papa nanga moto ya pasi mama botinga nde mobola mote metonda pos shoko babia ndonga zo mapambo taba chanter otanga mutu ko otanga ko mona ebieti
Très chers abonnés de Winner Télévision, je vous rappelle de notre plateau, je suis avec double Rolex, vous avez déjà dégagé. Alors donc, tu as évité ce droit de réponse et rien n'a dit la film pour la film pour ah, tu as osé la carapo, qu'on a babi tous pas fallu pour pas, on a qui m'imba on a. On a le week-end na yebi na mouton, on a un problème. On est balinga bon. Oh, mais sur le week-end na yebi ici on a tenu yebi tu sais, na le mouton na yebi za kabouya, c'est normal. Ça va ça droit de réponse. Bon sur double Rolex, ta songa ba benga mbanga na mbanga international. Oye toye. Tant que je c'est le logo, oh, moi je parle, toi tu parles. Au lobby, allez, va dormir dans la chambre. Tant que bombe, on tourne la chambre. Bon. Et puis, mon tour, bimi. Na ganga kafa, ba ebi. Police de la presse. Ba ebi, nga tu vas répondre à ngate. Ba ebi que son mec na oya. Kana chaîne na bino. Winner azu matière. Merci double Rolex. Tu as évolué. Alors tout le monde qui Serre Nabiso, Nana Ketchup, ou à moi c'est président Fali Poupa. Moi vidéo moi aussi circulé quand les réseaux sociaux mikolo to moni Nana Ketchup azobi na nzembo ya Ferregola. Kobina c'est trop dit mais azoyemba ngo penza neni pe ba yemba ngo ezobeta na radio pas azoyemba. Mais ça normal bon Nana Ketchup akoyoka nzembo Fali. Na c'est ta question, na c'est ta question. Parce que polémique monsieur ezalaki ke Davina Gola kuna susu azobeta ba azoyemba banzembo Fali Poupa. Parce que comparaison na misu babike ah c'est que ba yokanaka ou bien ça kuna flèche aller flèche retour. Ya, et ça normal. Faire rigolo, ça crache chanter. Na habité que faire rigolo. Tout le monde ya faire Davina, abina bloqué et ça ni. Et musique. Bagolo ba silika. Oh, bagolo ba osilika. Zela nanu, siko zela nanu. Bagolo ba osilika ndeni. Tout le monde keina mwana ya Fali Poupa. Aposta ni na faire. Abi bravo papa faire rigolo. Tu chantes bien, papa félicitations. Et ça ni. Ya tout ça ba complexe wana Gaulois, bagolo bazane loko ya loba la vérité parce que ton frère azalaka ba golo bazara ça tout sur la logique ba golo le lopo ba moni frère comme frère le ba bimi ba non et ça normal Nana Ketchup sur le lo ayembi ayoki nzembo faire rigoler ça normal bazana Fali na faire bazana ba problème na ba mais soki moi si ya Fali ayoki nzembo faire parce que parce que Fali bengane na ndako pa ayoki nzembo faire abengana Nana Ketchup na ndako sona na bokola bana wana parce que maman et que moi j'ai apo so dozongi na émission grand pote sango que je sali na boso na politique ndenge président Ferregola bagi batuna ki par rapport ya moi c'est Fali Poupa Nana Ketchup bagi ke ayebi ete ayebi ete maintenant tout le monde ko vidéo nezo circuler ke Nana Ketchup bino soko boloba mabenga la zela nanu na la émission n'est pas frère na sango na PC mota sala musane bien faire batuna faire question na babi oyebi Nana Ketchup faire alobini na yebi parce que non to solate na yebi parce que non to na prochain na yebi alobaki na sens wabi na prochain été na yebi parce que to solate mais faire rigola comment na boy atana ba photo yebi Nana Ketchup aloba net na na zala na it oyiko yeba na muteza ndeni ko yeba muteza net yo epa na ngati adida lumba to na ba numéro ba desi to na ba numéro to benga na mo te to yeba ni siko koyeba nani mtu mmoja banani ti o asala azana so mama makazo azana keni piana na mabundi bo mama makazo sembutalika mtu mmoja nazoni ngande bongo te mtu mmoja adibula fufuna pondo so babike ngaba yeba na double no na yebi ete pona kuta na mona ika na TV maintenant to solate c'est ça yango peut faire loba to loba oh netinga so batuninga mo yebi mama makazo tano jeune olia wibula fufuna pondo ça Thompson so yeka na Thompson pas que funde pas basoda tasko ni va bon so mutabon so bayi yebi ete na lobani na yebi ete poto kuta na tête so la tête mais na mona que de vie c'est ça na bien siko non comprendre ozuna orchestre bato Fali Poupa ozuna ba chroniqueur bato Fali Poupa osangisi bango nyoso bango pe siko te bino bo comprendre nga za problème Fali Poupa te to sa analyste bango to ba finga pe faire basala pe analyse biso ngona répondre selon la double Rolex pour ça batu biso bo sa mona papa mo mukolo libu munene ale fufuna pondu a finga bato et puis batu ba betele maboko so to batu ba betele ba maboko ba te choka pe ba para batu wana et ane ti jesa ki poto par exemple aleki na TV abike orchestre ya Ferregola bango tuna ba papa ba faire na ba mama ba faire mutaleki waze kwa na maele te aleki waze kwa bango tu baza bazoba so yebisanga loka bonga na osepena jesa ki poto ce qu'on a tout non je sais que tu peux être loba bon est-ce que président waze kwa mona ngote est-ce gangela mais ce temps boga de la presse aleki na TV tant lobi ke azongsi image ya waze ka kala sera bima demi temps tant imba ba hors gamme
so bato basiliki pourquoi non wana za musique wana kasi yango pe na ozongisa oyo kamwe kobike na ofinga bato ya falifu banga na ofona ozongisa nde bango po banalise basala ezano babas ezano babanalité babassesse parce que bango tout basangana na mona muta mayela ati na valdi tambo moi mukie kutu valdi tambo na kolongo le ponga valdi tambo na kotsa kana mafte na mona kutu ye kutu ndaza chroniqueur mais bango tout batikala na baebe l'autre na mona ba au na match bato bazaneti banani na mona bonnet ba juge de touche bato eza so ballon qui ba lesbienne juge de touche na mona baba journaliste te mais ba juge de touche da baba zaneni to lambi to sala actualité to créer base ay bango ba ko vanda ba ko lia ya moni biloko bo lia et rebimba bona mato mais ngana ya gido so la boyete ndo bo mo memela nga yo te ndo ko mo memela nga e ko mi ko sama bi oh mais ngana ozongisa na nga nema mo ba sala kati tano mutu lo faire rigola grâce chanter yo mutu mo bo je ça qui tu peux yo lega une émission ya papi mboma ba cha komana kombono ibo koma kombono ti bakala wa delika mais bato bazongisa ti makambo de chez te mais yo finga faire rigolo ba faire rigolo ba faire rigolo famille faire rigolo bazoba ah papa na mboko yo si je comprends bien aleki orli gola na mayele yo za golwa te na golwa te na olumba na za golwa te na za golwa te mais na faire comprendre ça analyse to ça là oh bon analyse to ça bien c'est to ça analyse mais yo za ka na ça analyse pe na côté la pe falit tant baloba ke conseil a fali a kota piaka na marti bat ba koto feli ngana défendre fali na biso fali kabola ba ticket eza sponsor eza normal est-ce na côté la falite bino pe bozela mukolo bobeta conseil na marti botika pe porte polele est-ce na côté la falite toloba to sur la logique ya to ça ba analyse eza ya bato mayele batala ya na pesi réponse tangu bango ba gesa ki ba finga affaire bato baloba ati mais bogarde la presse abimina bingana uti na mboka bozwa kaka image oyo bozongisa eluki ba problème et comme autre justice est-ce que musique eza justice parce que je sais que peut-être qu'on fonder la justice ou bien faire qu'on fonder la justice nenga finga famille faire bazoba donc tolo banini libanga les huit chakunde ke ko sekate tozala na ba manière totala pe ba batuni to rotinda na TV pour ba défendre ba orchestre na biso et le rano yesa na ba président yango wana musique eza bitumba te so yo ko finga yeba ke batu pe faire bazana ba finga et ate na côté la faire été parce que naza golwa na golwa naza ni golwa naza ni wario naza soki ni wezekwe nyeso ki wezekwe naza ni soki nini naza double Rolex journaliste au batu ba sepela comme ne soit boké tu ozobe bisaka ba komba te za na sola boneti batu affaire to ba golwa sko batu wazo to benga banani bazekwene boso to benga banani to parce que wazo ko tania na batu te oyebi adage monte le bara a na YouTube abaka YouTube ezaka les églises te nga sali analyse na bité so na fingi muto ya dida lumumba oh saka kabundi ese nga na ofinga muto nga na lobaka ba makambo ezole kaka nete yo to so ba analyse ndenge double Rolex to le bara ke YouTube eza église te yango pe si je comprends bien batu bazuya na ba salité batu bazuya na ba droit de réponse mo exemple tout na makolo batu basa ba analyse mo terre à terre batu bazo finga pe batu o bakoyi ko finga te mafingi ko tangu batu ba finga batu wana so l'état na biso azaka wapi so bengi l'état lo banoki biso na YouTube kuna boza biso na sensi tano l'état sensi ete so sensi rezate so bakena funda batu na mboka na biso poani po sensi rezate so parquet wana to na posa ba plainte mo ba to mai ezaka mamu na biso musique na bato basambisa na ba parquet na kama mo po sensi rezate so ba bakena funda biso na parquet ya kini nde na dinga so senga plainte na parquet na biso ya kini na 5e rue ya bakena oyana ngati na oyate pona otuna no OPG no otini la plainte na tuni yo tini la plainte na YouTube est-ce na YouTube sensi rezate bato bakina na parquet bafundi bango bafingi mutu ba mayele te netinga so fundi nga na parquet na biso na 4e wana na oyate po sansira ezalate po biso to finga ka biso to lobaka et puis bango pe bafinga ka mboka bana so ko funda mutu nani donc ici je comprends bien so mutu azo finga na ye po na user normal mais mutu afinga so yebsanga bandanga na banda YouTube de omona ba convoquer na société ken pena sala ngo siko po atele miso kasi so asali kasi pa ozwa pe bonga na obanga keni pia ya nga bunda na ba Karine Mokonzi la baronne mutaleki bango tout na succès na internet mabanganga bon keni pena nga na obanga keni pena lo kota lo mpu na ko fine ka bo palo wasili wana mwana ti c'est mon fils olobi tanga utambanda nga mna yamba na patcho refito pese studio kota ba patcho kuna na kota ba suka kuna ba nini boyamba na to yambiso yamba kenta utamboka
C'est un péché. Comme c'est que garder, comme c'est sous péché. Ça ça va bouler bela banana pêche. Aye ke mabuilo ke. Taka sienga. Ça va fonctionner belé ça soit vie bon. Bon moni vie ça va bon persévérance. Et Simba abunda. Merci d'évoluer. Alors double Rolex, maman Olive Lembe a même ba artiste comédien na Dubaï. Tout le monde qui est artiste et moi, belé baza déjà en Dubaï, tout le monde qui peut présence yande qu'on a vu sur l'été à Kanda que j'ai salé d'adi. En direct à Dubaï. Ma camboise, l'émission, elle va campo de sang, moi faut m'expliquer yo. Moi faut m'expliquer yo. Dadi asiliki. Ah l'été à Kanda voyage kala. Ah asiliuka. D'ailleurs moi na Dubaï le Paris. Asiliki, abi B52. B52. Tant on a joué qui n'y est pas que nous obétaillons. Bokaga, les gens de médecins encore. Mais l'été à Kanda songa na lobana bino que c'était aventuré. Na benga aventuré pourquoi? L'été à Kanda za na position té. Ngana yebisa ba goloa tout. Na bomoni lelo l'été à Kanda. Aye pas faire poani. Pour aluka matole pas fallait simbati. Faut to loba logique. O meso côté na côté li fali. Yo ba gonga finga ka fali. Nzani nga loba ve. Ah tena bege o yaki ka mpemeli trop. Ta yanso lo no zongi so siko net l'été à Kanda. A finga pe ka faire. Kaninga zawa. Lobby. A finga ka faire. Na epse ba golo na epse ba boga de la presse na epse marka house. Bino boyambi mwana ndoki. Politique Kanda za neti ndoki. Taso mwana ba bengana na famille azangi place a olala bino boyambi. Lobi nango a finga kaka faire. Pour nini? Remarquez position azana position ti. Ozomona. Yé problème les anini. A osala ba base aza trop pressé. Au moins maman TV baza pressé te. Ozo comprendre. Maman TV baza pressé te. Ndé onanga au moins biso ba misalo to banyango lelo te. Ngalite akanda ngam na yambe na émission première émission le kana TV ngam na yambe na ngiringiri. Wana ola tabilamba ba safari azui papier mo boya pemba ti a net école pastorale. Ta ba bengani pas ni pas pasteur na bonani. De la foi ngam na yamba e. Auta kingasani kuna makolo ya makolo tala keche comme poussière. Mais lelo Aoma lo bana batuke. Aoma lo bana batuke. Ngane na boy. Na leka na ba chaîne pamba te. Ah, litia kana yo benga ba chaîne pamba. Yo utape na 0. O mena vi. Ngana ko bude te na ba ke chaîne moyo ko yamba na émission na ba ke tenga double Rolex na ko leka na chaîne ona te. Pona double Rolex. Wane komi ba benga ngo orgueil. Orgueil futa te. Netinga mamba petrona litia kana lukuta mabete netinga. Na ya petrona litia kana ngana ko lo bango te. Pour nga na kotanga ko to communauté pour ça na ingrat biso mto ngam na fula ye yela e passé ya na biso ngam na fula yela pas capable ya na biso bo kapasha za nani kapasha ba to so bude baba o bude wazo sa o bude omoni bango tout o bato tanga ba kombo leader na bango tout mutasala succès lo kwa Karine Mokonza zate ah mais non ko sama mnolo klende à toi mami de la Chine Karine Mokonzi ya biso et puis to abala no les 10 mariage tano niveau ya Karine Mokonzi. Ce qu'on a respecté nos double Rolex. Bon, mon ate banani babanda ba grâce imbis ngam na sisa bangot. Neso bat na sisa. Grâce imbis na sisa ye. Momi moi si moi za na Canada makuanza bwani makwakala. Akuanza ka boso sa émission. Na silisa ye. Gloro langi comme ezaka film obe comme babima gloro langi comme ezaka mavudime le makese matondo. Comme le ka passeport. OK, ora su komone. Bavida. Papa biso ba mekati. So na moli la canadien na tomboka ya internet sa yoko ki ete. Nani? Film ya Canada buja. Net kombo utanga komona ebietse. Na ebi ne anima kwanza. Anima kwakala. Kwakala pa anima kwanza. Te beto benga ngema kwanza. Sko tuna swa kenda. Umeta sila. Papa to sola be est-ce que anima kwakala kenda. Tanto ça mambu ni mo préfet. Oh, pour dernièrement to so to komane na ba. Yem dala ba chaîne le ki ba chaîne tout ya internet kenda. Papa to mona ba tout ba au travail. Papa so au travail ke monana. Eh. Double Rolex so luki kasiko papa ko to mona tabe mission na sala. So bango bakenda Karina muto sa anete la baron so meke kasiko ba yeba ke yana ya double Rolex. To so na sejalité ya kana. Liti akana uta logo te na ko beta masone te pose logo te devanga. Ye envier le lopo a mona net vie net ba meme na Dubai net fait mais yeba ke na vie face à la carte reconnaissant na lobi. Ko kenele pas maman Olive merci na maman Olive mama di mama nga lobelaka na ba mère wana nzambe fa ba célébrer.
mais maman livre il faut ta la rapper batu nyonso ezala ka ba comédien te na lobaka loko wana made fois biso ba journaliste to sala ba émission to lobala pona mboka mais to mona non te que maman Olive azwa pe abike to me ka ba journaliste net y internet ba voyager to mona ka ba comédien parce que to ba comédien ba l'équipe biso biso ba l'équipe te to pesa un exemple et c'est ba comédien ba l'équipe biso ce n'est pas maramba bon net ngana za contre ngo comment ba tout ka ba voyager ka ba comédien. Mais il y a un problème, monsieur, comme biso ka presse, tu vas filmer bango pour mokile mona. So quelque part on a mon ani, doit respecter biso presse. Il y a un bagage ba makamwa tu na robeta ngote. Oh presse c'est quatre pouvoirs dans monde. Mais so ba négligeable. Déjà maman livre même na lo ba on nenga mabete na nenga respect. To mona maman livre le azui ata ba Frank ata kutunga Rolex na kete. Ata ba Frank Stemai ata ba Vincent Chilouz ba nan ba sangiska sélection artiste. Il y a ba journaliste ba beta ta tourna do ba de ba salon. So ngana ba no lo ba intérêt ya batu ba olia ba mbona ba ngana olia na ngate to mona pe clarité na musana ya ba saka mam na onde ba osala Lilo ya kifua te na yite ngalo ba vérité est ne lo bibo na fingi na lo bi clair papa yebi sanga yoza oza journaliste obani pe musala okala est pourquoi pas ba lo ba ke bino pe ba presse ba mema bino ata ou Brazzaville la pamba déjà même ko do dire ça pamba to kutana na mer. Mais je dois problème. Si quoi yebi sanga ata ou Brazzaville pamba de ba mema bino. Oh, so bon on no ça ba publicité ba ba comédien mo ba kena ba pona zwanini. Ba comédien ba koma auto benye po biso mto fula bango tu ba comédien no mona ba presse. Bango tu ba koma na ba internet. Biso mto sala bango. Mais comme les mo benga moi fille mo ba bossa na émission. Alors ba no vena nga Rolex. Eh ve, taka yo ngapi na ba émission ba internet na linga ngo te. Mais bango tu ba koma ba chroniqueuse. Bango tu ba koma na ba internet. Bango tu ba koma na ba chaîne. So yebi sanga bato bon mo te na mo na bango neti. Mituna bango neti ça bien te. Ya moni nga ba blo na bango to ba comédien so ba ne ba te ba maboke na una linga ba ma monete. Donc tout na ma mususu. On mena lo ba vérité. Merci mon frère, nous sommes presque à la fin de cette émission. Merci Nato qui ko disposer pour de solana et sengito solana yo. Alors boni basango ya miel de son. Ouais, miel de son qui toko mbora misara donc merci beaucoup donc banangola déjà le 24 déjà le 25 toza wana na Atlantico parce que to moni ba te belé na Atlantico. Toi na Atlantico. Ah double Rolex. Tika. Na bien. Adina Lumumba. Pardon s'il vous plaît, on a bien en Karika Zoom. Do faut zoomer. Karika Zoom. Double Rolex. On va en Atlantico ndenge ba toi ça ba. Ah, c'est la Bino pe ba songi banango ba sesu mpia pona ka lisola ngoto ngalo ta ba komba batuti na bibuyi na Chichinio Atlantico ezalo kwa Zenith na France zela ezalo kwa Zenith na France ezalo ko la ezalo kwa Zenith na France ezalo ko la merci ezalo ko la ça va bundi tu es journaliste ezalo ko la to ko buka Zenith ngo ezalo kwa showbiz na Kinshasa est-ce que to ko buka ngo sikoyo Emily artiste oyaza na succès na mboka okino na Angola toye bata des champs ya miel de son na vrai boule on album na sika parce que miel de son kuna na Atlantico akoyemba nini akobeta pour l'information miel de son beta acoustique miel de son beta acoustique a fait rigola tilelo acha $1300 en G alors ba chanter waza ténoriste première voix alongola ngoto mona mutu mo alongola ngoto wala les faux débat zela non tout cela aloba ngatanga komba héritier Watanabe atanga ba chanter toi makasa mboka na biso ba Lacoste ba nani ba Emile alias tout mona mutu alongola ngoto $1300 ils ont na poche à miel. Papa, miel de son ne bazana, au moins bango tunde bazana na wenge wana, à part faire école ta balongwe. Chanter à l'équipe miel de son na oyem bazati. Aza les seuls musiciens au papa wemba kabela $100 na la samba. Na ebite so yebite so le wana za na ajinen. C'est nazala. Mais tu sur la pembe. Kasi on a lobate. À part faire école. Ya on a lobi tant ba faire bake, ba miel ba yet. So yeb sanga. Ya on a bi na chanter ni aleka miel de son na code vocal na wenge wana. Papa, tu as la logique. Il y a un dollar qui est mis à des choses. Parce que ton papa est qui est comme hérité, pas à la pourquoi papa est pour n'a hérité? Oui, témoin. Basankara de Kouta, papa est petit, na mona ba chanter ba yembi, mono miel de $160. Papa est pas $100. Y'a mono coco ba chanter. Yo sana misa kabelo $100 la mise à batoi. Papa. Miel de son abeta nini abeta biso lobi kaka toko no buka kaka Atlantico wana lobi Atlantico wana toko no buka ngo pesa date oh mais le 24 le 25 décembre non et puis ba fiche déjà ba tout ba yebi mon na te ba otala ngo le 24 ngo le 24 le 25 nazwa ki message ya presse angolaise
presse angolaise on a profité un peu ça Barbie et maman Bobila de la presse angolaise Bambote Belé Barbie que angolais okita Kinshasa puis en stade de Martyrs bino bozana wana ba on est ba lobby ba on est ba lobby biso to bito obeta conseil les 24 les 25 et puis na otinde lo ba image na di da Lumumba tara na otinde la binoko on ngamo no ça direct et puis ngamo no kota no Atlantique on a no bien ba gondo bien moto wala na no ganga siko 20h toza au monde scandale papa yogi déjà nzembo na biso dosé non otali clip à dosé te original générique na biso te biloba loba no yoki yango te papa zala calme mais le solo bagi double biso to ba tuté to ganga te ba evre ndem te ça papa kanga date le na biso décembre ba babina boso ba babini ah kasto ya lisusu na be mission et puis soka Atlantique oyete na outangola na roya ah ka place to sala émission na biso ke to bouquer yango omoni ba orchestre msu ba genda obeta na ba Atlantique ba na ba répertoire te yongole yo yembeleni mais miel so gangi aka mais comment bat ba yemba poza grand chanter asala ba evre na wenga beta ba nzembo tikala asala ba vocal ekanga oh ba yebi miel ko bo ba bengso na Atlantique pas producteur andima bimsimbone o ke na 35 personnes na mbaki artiste et musicien moko boye ayebisa kinga affaire ya Atlantique en Angola double relax abi affaire Atlantique en Angola et comme lokola mutu ayena ba ojayenda ayena misaina ojayenda na bashikweto azo bazairwa ba congolais bo sangisa mbongo to beta Atlantique bo sangisa mbongo to beta Atlantique producteur azati mais ba misé miso Polo Tudilu abete bongo plein de Polo Tudilu combien de son na zo beta oyebi nzemo Steve oyebi nzemo embeli Steve te dosé omo zo beta miel de kasi na yibiso oyebi Steve le falanko oyebi so azanani na katangola wana patron de patron Steve lu yokana nu Steve yokana kombo Steve lu falanka yokana kombo Steve Lufalaka bana ngola ba yebi ba olanda émission ba yebi ki mutu atangi Steve Lufalaka so azanani wana millionnaire ko sa ba jeté ate lo ba tu moko boya bangola boya na moi $100 no oyeki nga patron kapa ezala ba tu pe na ngola na $50,000 ayeki na bimi producteur wana Steve Lufalaka ndo abeta miel de ba benga ke l'homme invisible azali kolo no ebiso azali kolo makasi oyi komo na tangi Steve Lufalaka vérifier na YouTube so azanani Wana millionnaire, Osolo Pembe, félicitations. Merci beaucoup. Osolo Pembe, mais prochainement, il faut redoser Mambo Moussoso. Merci beaucoup. Nous sommes presque à la fin de cette émission. Merci beaucoup. Un mot pour hériter Watanabe le 25 décembre. Luka ba hériter tout na bango. Oh, ngali ambongo hériter. Nous chroniqueur aux églises au milieu du village. Na za na posa opese message. Keno luka ba dadi mulo tout na ba message ne. Ngali ambone na ko lobele. Luka batune kuna batuna ba pesa wa message nga biro nete na mukala nete na yo lobela na lobele ni abeta marti ne ba fali ba beta ki c'est tout pesa numéro contact ba dédicace noto kabo ouais numéro contact c'est plus 243 89 680 67 62 plus 243 89 680 67 62 soko bengo sunga mo double Rolex les journalistes patron mutamakambo ba bingolo 5 mabang fona bora batu nango angola parce que babi te babi blague c'est papi boyeli babi na kata Luanda patron blague donc calamité na lelo mabe et donc mbaki le patron maleli angola donc calamité to kuta na bango boss Issa babi patron angola et puis winner qui tona masa na nzamba visa et puis mama bafi akonga akenda ser na Ninel Okemba Priska Okemba babi mama solution mama Ninel Okemba puis Patrick Manzanza futur député na kata Bibwa bato sate banane. Merci double Rolex to komi skoyo de musique de la presse to komi na biso pe na suke émission mais to miso na rubrique émission poto kabwana na yo ezarara question réponse eza soutenir raisonner émission na bolobi ça ba tout fort écoutez na boulangerie maloba bon c'est va to ko démarrer a dit le mumbo après ezarara rubrique émission na biso poto clôturer sur style to kenabiso clin d'œil to kolo du papier mboma pia poser ba terrain na maman ça va buni faut baxer la bon salaire bon ça musala kito quoi merci couleur préférée ngai ba couleur préférée na linga mingi ba couleur nde na lati body na nga kati ngone bra cassé na nga Zara man o mate ça ba couleur na linga ba couleur joueur international préféré joueur international linga massa na nga trésor pour tout Toura Gaga Tiaz international Tazalo te azara international nerba international na nenga libanda ezaka Chancel Memba Demidier joueur préféré loko na no linga joueur mo matika bale matumo na Rome na no linga fort artiste et musicien préféré international na linga ka Dajou artiste et musicien préféré local na linga Miel de Son commune préférée Bandalungwa plan préféré
loso na madeso. Chroniqueur préféré. Apanga moko. Karine Mokonzi. Oui, très cher abonné de Winec aux télévisions. C'est la fin de cette émission. Tout cela qui a double Rolex. Avec double Rolex, vous comprenez que tout cela lui pembe. Donc, ouais, tout cela lui pembe. Donc, merci de diaspora. Nous sommes vous avez libéré au côté de la bande. On a bien sa permission le cola moyibi. Eza alliance on a bien déjà tout sinaki à travers votre émission. Tout le bien présenté par moi, votre humble serviteur Miliki de la presse congolaise. Autorité morale de tous les chroniqueurs de presse de 43. Bah bébé, bon nuit, bon la bien papa, il va défendre cause na caméra ya Adida Lumumba wana tokimi mbangu topesa mbote mingi na l'international Janice Esangwe mais lui c'est mon préféré topesa mbote na l'infinitif Gilles Vassimba célèbre star Yanjili Tanya Mukoko. Un grand merci aussi à mon professeur Jean-Jacques Depuyani Pepe Clendé à toi Dadi, grâce à vous je suis ce que moi je suis. Un grand merci aussi à celui qu'on appelle ma maman chérie Dorothée Kabuya topesa mbote mingi na ma maman chérie moi Kangalou na pesa mbote mingi na Sandra Kiwaya ya moto grande sœur selon motema na ngai ma Western Union Betty Mwamba Betty Miliki la fille de ma mère lui c'est ma deuxième maman. Un grand merci aussi à celui qu'on appelle Johnny Boyemba. Topesi mbote mingi na Prudencia c'est super prêtre. Prudencia c'est super prêtre. Merci pour le soutien, merci pour tout. Ozali banga suka Junior Malaïsa. Pesi na mbote Junior Malaïsa na lugage fort na boka trop mais na lia akate. Zela non na boka trop mais so na kuta na Junior Malaïsa ba bomba. Que j'ai toléré, cela n'a pas suffi. Papa, Simba Siko, Yamana Moumoumen Fouana, Yamana Moumoumen Fouana. Abonnez-vous massivement sur Congo Winner.